20 ans de ministère, ça s'est fait. Visage mon anniversaire du nosso révérendo pasteur Tati Tsompa. 21 l'automne. Anniversaire, il y a les référents pasteurs, hein, Tati Tsompa. Pour célébrer Yango. To bengi sibino boya ebele na mokolo ya le 26 septembre 2021 oyo. Culte Kobanda bongo na 8h ti 11h. Culte action de grâce. Marambabi Rosala, hein, boyebi pasteur Tati. Marambi tango to ya peto bon sa forme pour jour wana et ba maramuso za na nzele soya. De 15h ti 22h tozali na salon. Kuna neska réception et kozala. Na adresse Moko. Derrière cimetière à Santana, à côté de l'église Sept-Modia. Envedo palanca, desce numa mulembera que a farmácia Queimame, pergunta onde é que a igreja Sept-Modia, ao lado tem aí a Vida Nova. Nous sommes populaire, donc biso ba tutouti, village congolaise, so commune congolaise, aussi bongo taxi à Avokumbi. Kokitayo na pharmacia Queimame. Et là, je vous signale déjà que présence et à notre sœur Olga Pelenda. Tokozala na ekuna ensemble na groupe ya La Nova. Na robina fort. Pena oyemba fort. Lia kumela kokumisa nzambe. Torobina torosanjola pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je m'appelle le révérend Tati Tsompa, responsable de l'église Vie Nouvelle. Le véritable ami. Je viens de totaliser 20 ans de ministère. J'ai été consacré le 25 septembre 2001. Et comme je totalise 20 ans, je suis venu auprès de vous pour expliquer mon histoire. Vraiment, c'est une longue histoire, d'où j'ai des larmes aux yeux pour expliquer ce parcours. Mais aujourd'hui, je veux tenter, par le Saint-Esprit, pour parler un peu de cela. En fait, je suis né dans Libota Oeza, famille catholique. Et c'est par là que tout est commencé. Le rôle là-bas, c'est dans famille. Et ça arrivait un jour, il faut présenter l'examen d'État. On s'est retrouvés ensemble avec des amis, Nakata Maki. Mais du coup, Moutou est cédé, comme je peux dire. Je ne me retrouvais plus. Alors, totalement libre hôpital et belé, toké na scène pépé, na centre téléma. C'est un moment dur, c'est un moment dur alors. On a pris des médicaments, on a tenté, mais ça n'a pas marché. Nazonga nandaku, basokola ngai, balesa ngai, bamelisa ngai. Il faut un peu essayer de comprendre. Donc j'étais mort. Mais après, il y avait un frère qui était passé. Il a prié pour moi. C'est un ami.
après le jour suivant, je me suis retrouvé dans l'hôtel Manangaï, Nandima Tegezalangaï. Là, je vous dis, Nandima Tegezalangaï, comment mon néné. Et c'est par là que je me suis décidé de suivre le Seigneur et de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Donc voilà, en bref. Angeli, il y avait un petit frère, Dadi, il était drummer. Un jour, moi je chantais à la maison. Tangayoki a Singalobi, ça sera bientôt qu'il y ait une église moko na sans fil. Pendant que dans ce moment-là, moi, na koma koyoka posa nzambe makasi. Et en arrivant là-bas, le la chanterie, la salle test nangai et puis on m'avait retenu. Et quand j'ai vu le pasteur, alors tout est parti là-bas. On a bandé enseignement à baptême. Après qu'on a baptisé, c'était le 15 juillet 1997. J'ai eu baptême na Angeli. Mais le baptême nangai, c'est un peu, moi je peux dire un peu spécial parce que quand on t'attend na kotinga na mai nazobima et je disais déjà repentez-vous. Et il y avait une forte manifestation à Saint-Esprit. Alors tout est parti comme ça. Quand on a bimi la maille, je disais déjà repentez-vous. En moi, Naza quoi arrivé à expliquer en côté ce qui s'est passé. Sauf que j'ai commencé à prêcher le même jour. Et grâce à nous, ceux qui ont la sima, qui ont la sima, ngolu ya côté de l'attaque. Et c'est par là. Nakoluka nzambe nakuumela na musala nde toyo komona makabo ya kobikisa ekomi pe ya interprétation ya songe ekomi. Voilà. Bon, là naza na deux volets à répondre en gros parce que il y a moto ya eza que consécration na mokili ezala raté ezala confirmation parce que eza makambo oyo nzambe apesaka biso yango déjà uta éternité tobotamaka nango. Alors depuis mon enfance nde nalobaki famille chrétienne catholique on m'appelait déjà Sango Tati. Et na mort ya grand-père nangai après qu'on servir yema ya komela a imposant ma maboko et après a koufi et il avait déclaré sur moi que je serais serviteur. Nakola Sango Tati na bao baibi bo mona nangai tilelo et beli babenga nga peka Sango. Mais après, Yako Yamba Yesu, Kokota na Musala, et Zalaki facilité parce que outil na mode de vie moko. Oui, mais ça n'a rien déjà. Il y a boîte, il y a bar, il y a match. Quoi, jeune premier. Et du coup, comme ça, au changer fréquence, c'était pas facile. Vraiment, c'était pas facile.
Mais le rôle ensemble, ce qui a ciblé Moutou et Zakaï. Et c'est ce que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Bon, pour comprendre appel, Eza Nzambe, omoni na zalai koloba na biso déjà. Eza eloko na botama nango. Ezalaki penza ko kamwa te pona ngai. Pona ko sosola yango. Même bana mikie. Nanzela. Pendant que je ne suis pas pasteur. Non, pasteur. Je veux vous révéler quelque chose. Tout à l'heure, la boîte, moko top 13. Tout côté la boîte, moi, sans douma betinga na lipeka ebi singabi, place nous à ate, place nous à l'église. Alors je vous dis, n'a aucun char de poule. L'habillement avant dans la voiture, petit tango. Et wana na habité sur les arbres combien de fois? Na banzela, na bamatanga, mutatalo kabo ebisio nzambazolo banango za mosali. Et à part cela, yo moko déjà oyebi ozali, mais ozo camoufler yango. Donc tant ngonge kokaki alors on a hésité. Et surtout que dans les cas qui n'a expérience moko munene, et à comprendre que j'étais mort, c'était l'Éternel, Azon Singa en vie. Donc j'étais vraiment obligé de resservir. Là, après avoir sécuvé beaucoup de messages, ma prophétie, ma vision, et voilà. Moussala Oyo, question est tellement vaste, tellement vaste, tellement vaste. Mais dans le Saint-Esprit, tout est un peu comme c'est vrai que dans Moussala, il y a des volontaires, Bakotara. Dans Moussala, il y a des gens que l'Éternel a appelés. Zambako bimisa peuple na kat Égypte, si bango boke na terre promise. Mais après si bango ba détail pe ba réalité, il y a des heures. Zamba kolongola Jacob nanda kwa tata na yake par là-bas, mais après si ba réalité a kozongela te. Parcours eza facile ya oloba, mais difficile ya vivre. Ba point positif d'abord, eza musala malamu. Ce balobi ba bandela lisusu. Mokili, na langage na biso terre à terre. Na koluka nzambe asopaka likabo asopela ngai pour être toujours un ministre de la parole. Parce que nzambe asala erreur te. Na musala oyo na tamboli bamboka ebele. Namoni bamboka pe mwa ebele. Na kutani pe na batu mwa ebele. Et fongoli linga pe ba porte mwa ebele. Tobali na musala, toboti na musala. Tomati ba pe po na musala. Na musala oyo netolobaka graissement des dents, ba difficulté eza musala ba rejet, ya ba mépris, ya ba humiliation. Okolula elongia musala nzambe me soki polula ebien lula motema na ye. Tant que compter le nombre de blessures. Donc, j'ai eu le temps de vous humilier. Dans ma forme, mais dans Kata Moussala, on est toujours déterminé parce que Moussala est bongo.
Christ alobi azan était ya mobesu. Il a été traité comme ça. Et nous. Donc parmi ma promesse d'un homme de Dieu peut retenir que chemin à croix ezali. On a chemin à croix, donc on a batebele balacha et bazonga sima. Mais nous, gloire à Dieu, 20 ans aujourd'hui, tozo kobakaka. Voilà, na lolenge ya komi yeba pe ya komi sosola. Et sikani Nikolo a salela biso makasi penza soki totelemi wana. Ya liboso ezali loba na Nzambe. Nzambe asalanga ngulu ya koyekola liloba pe ya komanyola yango mwa malamu na ngulu ya Nzambe. Nyonso tout. C'est vrai que Dieu a fait les uns comme les apôtres, le pasteur, évangéliste. Nous sommes des comme parce que véritable c'est lui. Mais bisognos tout wana objectif ezaka moko pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur, c'est que pour interpréter la parole de Dieu. Mais Nzamba salanga ngolu il y a quoi interpréter le loba Nzambe moi malam. Donc voilà. Voilà, itatoli ya makasi penza oyo et koki kolongwanga te eza ebele penza et nakoki kosite mibale nazalaki na mission na boma et nayaki retrouver que naza na famille pe na boma. Alors il se fait que maman leki na nga namonaki na boma azobelisa mwana abenga na téléphone nakei na hôpital central na koti na pavillon bazalaki vraiment ce jour-là je sais pas. J'ai prié le Seigneur ngamo nazo sentir c'est comme si normalement ça l'a emporté. Je sentais la présence de Dieu. Na déclaré na foi nyonso tout que bino nyonso na boza guéri. Et nazo bima na komaka ta na couloir na se ya couloir te na ngi bat ba olela. Et na ngi mama leki na ngazo lela la kombo na ngai. La moto na ko sambela akufi. Na dawo e baté na continuer ko kita escalier na zonga na ebisa Nzambe neni donc Namioka, c'était pour la première fois que Dieu m'a déçu. Na kokate, na zonga pe simate, na kenati une église, na lalate, na bondela Nzambe tellement, et je pleurais comme ça. Tout sali après enterrement. Nazongi kin après na osala voyage moko na Matadi. Et na Matadi j'étais en train de prêcher. Du coup propriétaire ya lopango est-ce que église ezalaki mwana na akufi. Alongoli mwana na hôpital bato bazolela maya simi mwana na lobi mwana na za na bomo. Ekutanga likolo altar. Ayo tia mwana wana likolo altar. Automatiquement film ya boma ezonga ngai. Na kima tuna salame na télémission église na zumwana na chene tumbelo na bandi côté na continuer prédication mais pendant que l'enfant azaki ne tumbelo mais après na zongi j'ai commencé à prier pour l'enfant na oki mwana kosoli à bouger. Moi j'étais le premier à okende la toilette. Na ko rasu ko tambola te na do banga et là après na ko revenir je dis le Dieu que je prêche c'est un Dieu vivant.
il m'a humilié autrefois, mais après, avec sa grandeur, et que souvenir mon sous na parcours, il y a ma cassure que l'on voit. Et là que un jour, je me suis réveillé le matin. Babi Nazarandoki. Abeta Batmasasi à Boutou. Vous aurez ma chance, il y a Batou. Par rapport à ma message prophétique. Donc je suis un féticheur. Je travaille avec des livres magiques, tout ça. On m'a publié dans des réseaux sociaux. Waouh! Ce sont des souvenirs et un ministère. Message clé. Il y a expérience dans la vie personnelle que j'ai vécu avec les seigneurs. On a eu communiquer et ça que Nzamba Zamala. Le Seigneur est bon. C'est ça le message. Donc c'est ça. Nzamba Zamala. Ya makasio na vivant na vie chrétienne eza ebele ndenge na uti koloba déjà mo liboso bato ozalaki na bango bato ozalaki kobokola bango bato ovandaki na bango à cause ya grâce eza likolo na yo batraite yo féticheur magicien moko mosusu nalala nalamuki na ntongo nakuti babwakelanga bapapier lupango mobimba lokola mane ekwei me mane ekwei te bapapier babwakango lupango mobimba ntina prince ndoki tolamuki na ntongo tobandi kolokota ngo nde Israël elokotaka mane bapapier au moins nde bakomaka à notre époque quoi baza kokoma bato na bamire na bambuma savuka na kati ya ministère on a vécu cela bakomeli yango ya minene na ba grande caractère liboso porte ya lupango liboso ya ba mur ya lupango na bino quand tu te réveilles le matin comme ça ba tu kombo na yo et puis voilà bana yo moko buti na ministère obimisi bango na lotomo mais baza ko insulter yo en face comme ça à surmonter il faut toujours s'appuyer dans la parole de Dieu et ça a facilité il y a vraiment facilité il y a la longue trajet au kosala na bana na yo et du coup comme ça il y a facilité mais tout s'appuyer toujours dans maloba nzambe totala ba promesse nzambe apesa biso tozote ali loba nzambe et puis tozo comprendre que katina moto il y a des émotions il y a des sentiments à celle qui sentiment na il y a des fois on demande à Dieu est-ce que ils a école na yo. Bon, dans tout ça, on ne peut pas lâcher. Ça peut déranger, mais après, tu es obligé de continuer le chemin. Vraiment, à part les Kaboya côté, il y a le tomo. Nzambe a Kabela Bisso, les Kaboya Koyembelaye, au Kumisaye. Avant tout, on chantait comme tout le monde.
À l'âge de 9 ans déjà, moi je chantais. Et là, que poussangana yemba mingi, d'abord nazaki bégayer. Alors, meilleure façon d'engager pour nous à l'aise, c'est na yembaka. Alors, je chantais. Et un jour, il y avait un frère, Absenga Bipoli Kukumano Koutesi, la folia Olia Pesandaku, Yandaku. Dans l'anda Pesandaku, je vous dis, pourquoi n'a pas bien? Il y a PCO. Mais après, j'ai commencé à chanter, tout est parti comme ça. Et tant au côté de mon Bonzambe, on avait vite compris que Ngongo Nzamba Pesaki Biso, c'était que Poto Kumisa Mokilité. Ndeto Yembela Kanzambe. Na Yembela Nzambe, tous un album sur le marché, Ngolu. Surtout qu'il y a un compte Nabiso, il y a YouTube, Tatichi Sompa. Tu as album Yangolu, consommé Yango. Et Zana Banzembo, ils allaient belé. Il y a des fois, tu as un niveau à Koyemba, vie Nabiso, pour édifier peu Bandeko Moussous. Alors, gloire à Dieu. Tozo koba na côté ya pe tozo koba na koyembela ye. Oui, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Tango liloba na Nzambe to bongisi tango na biso pour na kosala Nzambe na nzela liloba. Mais ce que Nzambe apesi inspiration, on est là pour que to pesa ngo forme na fond. Nyo seze loko moko. Ezaka to zuli liloba na Nzambe to kotango na mélodie. Mais quand il y a moto, Nzambe tango asali Adam à Ebissier, c'est le premier jardinier de cultiver et de garder. C'est que Adam fallait qu'il contrôler la saison. Donc c'est logique, il faut moutaz à l'organiser. Na équipe naie. Et puis, il y a des temps. Mais et le gomo est dérangé à mon ingézate. Jusqu'à aujourd'hui. Merci. Message on a bandeko bazan appel en Nzambe que bazo comme na point ya ko obéir te na appel ya Nzambe. Et belé bamona la souffrance ya musala nde sala ke bazonga sima mais bazo perdre des temps. Nzambe azana na perte te. Nzambe azana na perte te. Soki oza destiné les loko wana atana ki mobange na yo comprendre que kokisama. Mais après ozala na ba souci oyebi tolo baraboye je peux prendre l'exemple de David. Premier combat à mon néo David Abunda, ils allaient en secret. Et il y a des photos, témoins, et l'autre. Alors, ce combat, il bossait à David Nami sur la bataille à Goliath. Et il était jeune, Abunda avec énergie et puis à Longa. Mais Naboko Linaye, on comprend qu'il y avait encore un Philistin. Nabi Tumbawana David a kokate Bible le David. Yemokazo le balobi nazo mona lokola liwa. Et qu'est-ce qui a poussé à David de dire ça? Et ça par rapport à l'âge. Et ça na makambo susu salango lelo. Parce que à Jésus senga bongo. Et ça lokola Josué. Quand Dieu parlait avec Moïse, Josué allait qui n'a pas tante. Il était jeune. Après la mort de Moïse, Josué faut à traverser maintenant Jourdain. La Bible dit, Zambazo azo reconnaître que Josué est devenu vieux. Et ça sous l'élo, il faut ça lango l'élo na ajozali. Lobby, ato comme na ba volonté à salango,
okokate parce que âge ekokanga yo kilo poids okokasute bato bana na nzambe mpe ebele lelo aza na appel mais azokima yango appel ya nzambe bakima te bala batu na Jonas akokisa yango mais ntango mosusu okokisa yango na baregret ebele donc eloko nakoyebisa bino ezali fortifie-toi, prends courage kota na chemin quel que soit le haut ou le bas musalo ezalaka mabe te ezalaka mabe te eza musala malamu parce que patron na biso aza mofuti malamu kokima ngo te wana tokimaka ekole tokimaka ABC ya nzambe donc c'est logique okotambola na nzambe te ka ndenge wana te faut tambola na nzambe na ba cicatrice na makambo ebele. Je vais un peu vous révéler quelque chose aussi. Omoni Jacob aza Jacob abimi na ndako là-bas Jacob abimi na babiloko abimi na basi abimi Jacob aozonga wapi aozonga na Cana auprès de son père mais démarche bana tambola na ngwana nzamba moni que démarche eza démarche azonga na Cana te démarche ya Cana eza démarche ya tengu il faut ba buka nanu azonga na Cana tengu. Donc avec Dieu c'est comme ça. Il y a des fois il faut les canaba brisement na makambo belé. Il faut avoir l'histoire avec Dieu. Si vous avez une histoire dans Nzambe, c'est que tu n'as rien à rencontrer demain. Voilà, pour nous bande konyoso tous allez qui na bango avant il y a ko yamba Yesu jusqu'aujourd'hui aussi baza toujours ko demeurer dans le péché. Bande konyoso tous allez qui na bango na munyinyi bande konyoso to mela na bango to beta na bango ba musique to lala esika moko et message on a ko pesa bango par rapport à la question ezaki repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et je peux encore ajouter, rachetons les temps. Mokili, ezana makamusu tokolo baboye. Ezana mamebele et s'appelle ça na biso moko. Mais s'appelle ça na nzambe te. Mais jusqu'aujourd'hui, bozo continuer kokumisa nzambe bozo continuer plutôt yemba pour la musique profane, pratiquer, où ils ont glorifié Nzambe. Alors, à quoi sert bon de gagner toute la terre et de perdre la vie éternelle? Boya qu'on rejoindre Abisso. Et ça sera une très bonne chose. Nous avons réalisé, mais nous avons compté, nous avons aidé, car la Bible dit le cœur de l'homme forme de projets, mais c'est à l'Éternel de réaliser. Le collapse tous en angam Nzambe to perdre espoir tel que l'on en dehors il y a alléluia et amen. Et souci majeur mangezalaka na sa l'orphelinat. Là c'est comme si nous avons des véritables églises et de soutenir des veuves. Bateau babois kama na bopito. Na sunga bango. Soki nzamba ko sunga ngai na kokisi yango. Et je dirais comme Siméon que laisse l'âme de ton serviteur puisse aller se reposer en paix. Bon, à ce qui concerne l'organisation de la journée à 20 ans, je sais qu'il y aura beaucoup de gens. On va manger, on va boire. Mais nous avons la lecture, nous avons un parcours, nous avons un échec, nous avons un défi où il faut tout relancer. Ndengeni nazo kana po ezala célébrer. C'est vrai que ça na batebele to banda na bango, ebele bazate, batika biso. Eza na batebele banda ki pe musala nzambe me bakata.
na 4 à 20 ans, il y a une histoire rébellée Salama. Mais voilà un peu. Zamba Salibi Songolu, il y a tout le monde à 20 ans, tu parles pas en Lelo. Ngana mona libota na nganyos, bana na nganyos. Ya lotomo, nazana bango esika moko. Nazala na vida nova esika moko. Nazala na ba collègue na ngai esika moko. Tomeka kokanisa mokolo yango. Tokanisa ngo na loyembo. Tokanisa ngo na ba témoignage na mabina. Mais eloko moko na bandeko lo basoki na kokisi 20 ans ata naza na mbongo te na louer fanfare. Nazuka ebonga na ngana tie mopandi na tie fanfare beta. Donc nazo ndimisa make fanfare fait beta. Fanfare pena fait beta. J'en profite aussi pour dire merci. Merci à mon père spirituel, apôtre Selembaya. Papa, de tout mon cœur, merci beaucoup. Merci à ma mentor, apôtre Suzanne Vagne, ma pasteur qui a encadré, moi autant ma communion sur les sont nombreux. Ma docteur Guy. Ils sont vraiment nombreux. Beaucoup limbisa, peut-être pour Nathan. Dans l'équipe Mobimba Vie Nouvelle, Nabaninga, Nalibota Nangai, personnellement, la grande-mère Nangai, Maman Congolo. Voilà, qui s'engaille lettre et à libosu à Kokoma la vie. Ye mutamemi ngai na bo nzambe de tolobaka na ba ECJ na ba kizito noirité na ba bilenge ya mwinda na ba kolita. Donc c'est grâce à elle que lelo tozume boanya o tozana ngo lelo na libota na nga mobimba ba tante na ngai ba tonton nyonso libota. Merci Mingi na Philomena, ma philo, de tout ce que tu as fait pour moi. Ma tante Charlotte Mouissangi, ainsi que toute la famille. Et surtout, na robosa na oncle na mon côté, aza invité lelo. Jérémy Ngoyi. À Poussanga dans le meilleur. Que son homme repose en paix. Donc on célébrer et ça fête mon nene pour nangaye. Merci à l'équipe nyonso et accompagner ngai dans un moment nyonso tu ya komata pe kokita. Quand on a 20 ans de ministère, ça s'est fait. Visite mon anniversaire du nosso révérendo pasteur Tati Tsompa. 20 ans à l'automne. Anniversaire, il y a les référents pasteurs, hein? Tati Tsompa. Pour célébrer yango. To bengi sibino boya ebele na mokolo ya le 26 septembre 2021 oyo. Culte kobanda bongo na 8h ti 11h. Culte action de grâce. Marambabi Rosala, hein? Boyebi pasteur Tati. Mabita moto ya peto bon sa forme pour jour wana et ba maramuso ezana nzele soya. De 15h ti 22h tozali na salon. Kuna neska réception et kozala. Na adresse Moko. Derrière cimetière à Santana, à côté de l'église Sete Modia. Palanca, desce numa mulembera que a farmácia que mame,
pergunta onde é que é a igreja sétimo dia, ao lado tem aí a vida nova. Zami bongo na popular, donc biso ba tuto uti village congolaise, so commune congolaise, ozi bongo taxi à Avokumbi. Kokitayo na pharmacie Kemame. Et là, je vous signale déjà que présence et à notre sœur Olga Pelenda. Tokozala na ekuna ensemble na groupe ya La Nova. Na robina fort. Pe na oyemba fort. Lia kumela kokumisa nzambe Torobina, Torosanjola, pour la gloire de Dieu. Lutato ya malaka te dimina munoko nanga bazoka mo. Lutato ya briske